Peuple
Bonjour, bonjour, bon week-end. Bon week-end à tous. Mbote bandeko. Mbote bisika nyoso bozomi. Il dit Bolombo greffe international de peuple mokonzi, peuple souverain. Mbote lisusu. Ezui. Bokoka peuple oyo te. Mbote na bino nyonso bat oyo bokoti awa. Tosolo na isu moke na direct ya lelo. Mbote na bino tu. Ingeta. Nzambe apambola bino. Merci d'être là. Tosolo la. Mbote na ba oyo bakoti awa. Dadi Zero Bilel, bienvenue Congo. Bonjour à vous. Évariste Makwata, bonjour à toi. Karine Ditou, bonjour à toi. Et Florie Lusakweno, bonjour à toi. Tosolola, Nicole Mazina Mangoudi. Bonjour à toi, Yvette Marie-Chantal Biakadi, bonjour à toi. Et soyez les bienvenus. Christian Kitoko. Les sportifs Christian Kitoko. Bonjour à toi. Jérémy Zoser Mamona. Ingeta. Mbote na bino bandeko. Tokutani lisusu lelo. Lelo ezali saba. Rien n'empêche que to solola lisusu na minute tozvi possibilité ya ko solola. Guillaume, bonjour à toi. Ndenga tolobaka ingeta na makambo nyonso tozali kosala ndenge toza kobundela mboka. Dadi Zoro Bilel yo yebi petit frère propre. Kisimbi attaquant de pointe. Mbote na yo en tout cas tolembate parce que il est temps, l'heure est grave. L'heure a sonné, ezui. Na banguna na biso esika bayali. Esika banguna na biso oyo bazali à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ezui. Il dit Bolombo greffe international des peuples mokonzi. Pichunga Ngalela Fou, bonjour. Voilà. Toujours en mode confinement. Toujours en mode confinement. Tous allez en mode confinement. Bande konangai. Et salamana nous depuis la nuit des temps. Le sako Dadi Zoro Bilel depuis la nuit des temps. Et salamana nous tous allez en mode. Oyo tous allez en sikoyo confinement balobi. Confinement. Nalingala kofinana. Ba fini biso, ba cloisonné biso, ba sangisi biso, chaque famille, liboke, tomona libanda te, tobima te, tokomi po bato basombela, pona kosomba biloko, foko lekaka na ba site, po bato, oyo baza kosala bénévolat misusu bakende kosombelaka bato biloko surtout ba mikolo oyo moye babima ezali te ndenge bomesano donc tokomi kaka bakende kosombelaka biso babiloko bamemelaka biso bato na libanda mona nzinzi mona ndeke moto libanda te. Tout ceci à cause de qui? À cause ya banguna na biso, à cause ya ba ennemi na biso, les ennemis de l'humanité tout entière. Oyo, balingi bakomisa mabele oyo, planète Terre ekoma ya bango. Babosani nzambe, mutakela mabele na likolo. Balobi mokili oyo eza ya bango.
balobi mokili oyo eza ya bango. Dadi Zoro Bilel, ceux qui ont intervenir, oyebi numéro na ngai ya WhatsApp, ezali ko fonctionner, mutu nyonso akoki ko intervenir. Mais par mesure de prudence, ceux qui le qu'on a un problème de connexion, ceux qui kati bolongwate parce qu'il a besoin de s'en mbala moko. Donc ceux qui connexent katani bolongwate bozalawana pour na besoin de s'en mbala moko. Voilà, donc banguna na biso eli batu oyo bamindele balingaka biso te en premier lieu. Bango balingaka biso te batu mwindu. Chanti Tchala, bonjour à toi. Bakomisi mokili, bakomisa mokili ya nzambe ekoma lokwa ya bango. Bako beta bombe par-ci, bako beta bombe par-là. Bako yiko tinda ba kotinda ba nègre de maison na bango, ba dirigeants africains. Bobo mabatu na bino en Afrique pour garder ba pouvoir na bino. Alors lokola tata na bango Hitler alaksaki bango nzela ya mabe, nzela ya molili, nzeli ya ba démon ya ba Satan, po Satan kaka mutu arenyaka na mokili. Po na ba renye na mokili, il faut ko boma batu. Il faut ko créer ba hécatombe. Il faut que ça la génocide. Il faut tuer tout le monde. Hein? Il faut qu'on massacre Batu. Une bonne partie à Batu. Yangwana baza ko botola. Babanda ko botola. Na violence na bango babanda ko botola États-Unis. Où ils alaka mboka ya ba Indien. Puis ba boma ba Indien na ninga ko sakanate. Babanda ko botola Australie. Australie oyo ezalaki ya batu mwindu ba aborigène ba boma bango na ndenge ya kosakana te papi kawaya losako na yo leki ba boma bango na ndenge ya mokete. Lisette Bakisi, bonjour. Ba boma ba aborigène ba noir ya Australie lelo yo ekoma récupération banglais ba tonda kuna. Pareil balingi basala pe na Afrique. Mais chance et Afrique est dans la gaga qui po. Afrique je pense l'Afrique c'est le plus grand continent du monde. Alors, mon nene a continent wana Georges Passy bonjour. Et ça là que koboto la yango ba kokakite mais ba lobika ba ça la partage depuis 1885. La conférence de Berlin ba sali partage et Afrique. Ning ba kabola Afrique sans notre consentement, bah il y a l'Afrique. Il y a biso parti bah pesa izali Congo avec K. Nenge siko toben ba benga yango RDC, la République démocratisée du Congo. Babanda ko boma biso ça fait depuis l'époque de Léopold II, le roi Léopold II de Belgique. Pendant tous allez qui dans l'État indépendant du Congo. Plus de 10 millions. Calva en direct de Strasbourg, bonjour à toi. Baboma biso plus de 10 millions. Bayokite, le koso na bango esilité, le kolo bayebi ki ba richesse, ezalaka bipai na bango te, na Occident, ba richesse ezalaka ne bipai na biso na Afrique. Patrick Kembo, bonjour. Ba richesse ezalaka bipai na biso na Afrique. Alors, pour ba sala biloko yo bazako sala. Toutes les grandes révolutions technologiques du monde, ils doivent toujours passer au Zaïre, dans la République démocratisée du Congo. Les grands cas. Là, il y a toujours au Zawana. Donc, les oyo, na ba monde na bango satanique, na ba monde na bango, oyo bazako benga mondialisation. La mondialisation. Dans le monde, na bango, oyo bazo ba Nicolas Sarkozy, ba Bill Gates, ba Donald Trump, hein, ba reine d'Angleterre, ba pape na Vatican,
baza kobenga le nouvel ordre mondial oyo kokuta pédophilie homosexualité eza korenye na kati satanisme ezorenye na kati bamakambo tu ya mabe ezorenye na kati criminalité crime pour l'argent pour gagner plus hein? pour des enrichissements personnels. Il s'en fout de l'être humain. Il s'en fout du reste du monde. Nous, en Afrique, on nous a qualifiés de tiers-monde. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Mais ils sont les premiers à venir, à retourner toujours en Afrique pour venir chercher nos minéraux, nos métaux précieux. Et vous appelez ça encore tiers-monde. Mais, tranquillité, biso, na makambo tout. Lelo oyo balobi ba boma biso, les sous par la guerre, ou la guerre biologique, bactériologique. Balingi ba finir avec nous, une fois pour toutes, des plans diaboliques na bango ba sala ya ngone. Mais bandeko na ngai to laksa bango ke nous sommes là, nous sommes des créatures, et voire même des premières créatures du monde. Par la grâce de Dieu. Nous qui sommes des Noirs, des Africains, on est des véritables humains. On est des véritables humains, pardon. Avec du sang fort, chaud et fort. Tolak Sabango, Bisonde. Bisonde Batua solo. Batomaele Aliboso, c'est nous. Salim Bayindou, bonjour à toi et bon week-end. Bataliboso, Ezalinde Bisso. Batu Mayele Aliboso, et Abisso. Tu inventa ba pirogue, tu inventa plusieurs façons ya kolia, mode de vie Mabisso, tu zalaka jamais na besoin ya mundele. Baye kokuta biso na Royaume Congo. Nous avons déjà la civilisation d'Abisso. On était civilisés, mais à notre façon. Bango ba yelbiso ba biloko na ba christianisme ba biloko kili pour na ko sala embrouille, ko embrouiller biso. To bukana te, nous sommes des gens, les premiers architectes du monde, c'est nous à l'époque égyptienne. Les inventeurs de calcul, c'est nous. Malgré leur falsification de l'histoire, pour retenir yango, ils ont des bisous. Tous les plus puissants à Tangwana. Les lots bazako banga. Il y a un nouvel ordre mondial. Bazako banga, puissance wana, et zonge la bisou. Dans peu de temps. Dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Karamingite, batali babino, avec cette démographie africaine, nous risquons de perdre les leaderships du monde. Tikato Bomabatoyo, avec la guerre chimique, biologique, bactériologique, ne makambo bazako sala. Rose Kikalakamba, bonjour. Et là, on va la biso yangwana, oye botise li biso lelo, oye toko ma confiné, totalement confiné. Na bamboka na bango bipa eto vandi. À cause il y a coronavirus. Coronavirus est un virus, une fois de plus, fabriqué par Bango Kaka, par Occidentaux. Un Américain, il a fabriqué virus. Oh, ils ont tambola na mpepa mabe, oh, kangisi na biso na bango na bandako. Voilà, retournement à la situation. Bota la boomerang. Boomerang yango wana. Obwaki, iko zonga nga esike wuti. Nzambe alala kate, asali makamuna ye, pour la kolaksa bango ke, c'est lui qui a le seul qui a le contrôle de ce monde. Yango a récupéré ma solo,
poison ça bango nanzela matière à réflexion na ba nègre de maison les nègres de service oyo baza ko salela bango partout en Afrique partout dans le monde entier les dirigeants africains vous allez payer bientôt bobomi biso mingi bobomi biso des pauvres innocents ba peuple ya Nzambe et surtout na kati ya Congo avec na kati ya Zaïre yango to telemela kibino to telemela botala makamni ezako elandami to telemeli bango na le 28 awa le 28 février to lobby to sali ba démarche tout na ba préfecture partout na ba mairie na Paris na ba 12e arrondissement na Paris ndenge ba tindela kibiso double sexe pour ne pas appeler son nom ndenge ba tindela kibiso double sexe bisexuel oyo azali soi-disant musicien artiste musicien star na Afrique pe na Zaïre mobimba olie asalela musala na ye na ndenge ya busolo bakoti na banzela oyo ya ba illuminati ya ba franc-maçon hein ya ba homosexuel ya ba pédophile po ba utiliser ye aya ko betela biso musique pour la distraction bomonaki oyo bomonaki on va pas revenir là-dessus yango wana à partir ya wana Nzambe ayoki biso ayoki bana na ye coronavirus banaki depuis décembre 2019 ndenge nini ye ayebaki na concert wana ye na masque na ye alata déjà masque donc ayebaki déjà masolo tant que tozopekisa bato botika boya te na musique bobeta te Baloris la congolaise Malolo paix à son âme bayokelaki biso te lelo tosuki wapi banati lokole baza kobunda na liwa hein bato na bango ba politicien na bango oyo bazali kopesa ba double sexe bambongo bayaki awo bamsu bazongi ebembe toloba te sikoyo bobima pe lisusu te bokende ba concert bobima bokende ba concert mutu na mutu akomi confiné na ndako na ye bataliban bolobaki ya mingi bolobaka trop boza ko soutenir ba musicien wana boza ko soutenir tous les mauvaises choses oyo ezoleka na kati ya Congo vous êtes parvenu même à soutenir Hitler d'Afrique Paul Kagame les Rwandais lorsqu'il est venu lorsqu'il a été invité au Zaïre na stade Kamanyola bobetela ye maboko tozomona bino te bobungi zero bilel yebisa bango bataliban tozomona bino te boza wapi ndeko na bino oyo boza ko soutenir ndeko na bino oyo boza ko soutenir Félix Tshilomboa Tshikololo ndeko na bino oyo boza ko soutenir asuki ndenge nini yepe nakanisi il est en train de souffrir aussi de la même maladie, les virus. Si nos informations, si les informations que nous détenons sont avérées vraies, boye bake, azali ko se faire soigner quelque part. Na GLM ce qui d'information là est vrai bon po boye bake makambo oyo ya mabele likambo ya mabele ya biso ba pauvres innocents Zaïrois eko silisa bato wana nyonso eko monisa bino victoire ya peuple Zaïrois eko monisa bino victoire lorsque les frérots Rositi Manga
atikelaki bino adage oyo mpona koloba ke le peuple gagne toujours. Tokosuka ndenge wana na bino kala mingi te. Kala mingi te. Jusqu'à la preuve du contraire. Bokoyeba. Tolobaka kaka boye. Mais bokoyeba. Pe bokomona yango. Kala mingi te bokomona yango. Les signes des temps sont là. On est presque à la fin. Tous les signaux sont au rouge. Contre vous, nos malfaiteurs. Chilombo. Avec ton gouvernement fantoche. Chilombo. Avec tes alliés rwandais. Rwando-Ougandais. Chilombo. Tu finiras mal. Ezui. Tu finiras très mal. Avec Paul Kagame, qui semble être malade aussi. Naya Corona. Vous finirez très mal. Vous avez assez joué sur la tête des gens. Bobomi ya mingi. Kobanda époque ya Léopold II, Nasima ya Mindele, oyo batoyo bazali très violent. Bobomi biso plus de 25 millions. 25 millions, j'ai dit. 25 à 30 millions. Dans ça, vous trouverez peut-être 4, 5, voire même 6 pays. Oyo bo décimé. Nakati ya 25 à 30 millions. Vous allez payer cher. Depuis l'époque de Léopold II. Vous nous avez montré la violence. Nous finirons par utiliser la violence. Pour avoir la paix, chers amis, chers frères, chers compatriotes, c'est avec la violence, qu'on va arrêter la violence. Bobo Sanate, Likamboana, c'est très important. Docteur Mukwege, le grand docteur Mukwege, Zalana Biso Elongo, le grand docteur Mukwege, Zalana Biso Elongo, Kobunga Nzelate, lokola le fameux docteur Muyomba gauche. Kobunga Nzelate lokola le fameux docteur Muyomba gauche, soi-disant mutu ya mayele, abungi nzela, alandi tribu, mais tosala nini contre bato oyo, contre tribu oyo, toloba te, toboyi te, ezali baluba nyonso te, ezali bandeko na biso ya baluba nyonso te. Oui, ingénieur. Zwanga direct, nazanga direct aw. Très important. Na émission na retard. Ah, ok. Ok. Bengela ngai. Ah, ok, y a pas de problème. Mais si on retient la ngai tolo. Obi retient la ngai bokoye bisanani. Gene. Bon, ce qu'on m'a dit, moi, j'étais au Tchangwa après. Ok. Natikyo parce qu'on est en direct, n'est-ce pas sur le téléphone. Natikyo pendant en direct, n'est-ce pas sur le voilà. Allez. Ok. Ciao. À tout à l'heure. Bon week-end. Bajoko Pierre, Nazomona yo, Ambrazine Mbro, Nazomona yo. Willy Kalamba nazomona yo, Ricky Lukaku nazomona yo, Degweli Mpela nazomona yo, Chantal Omanga, l'infinitif. Nazomona yo, l'infinitif. Joker Machi Ndebaka.
nazomona yo mama Patrick Kapela, nazomona yo Zinga Vemba Zaya Diako, nazomona yo bino nyonso, nazomona bino, nazomona bino. On revient à nos moutons, excusez-moi pour avoir téléphoné à mon ingénieur. Voilà donc Docteur Nkege na kombo ya ba combattant, na kombo ya ba résistant que nous sommes, na kombo ya ba activiste, hein? Na kombo ya ba allié nyonso ya peuple mokonzi, peuple souverain. Tozo senga na yo otikala na nzela kokota na makambo ya batu oyo te ya ba médiocre, kobunga nzela te, salela mboka na yo, salela ba mama ya mboka na biso oyo baza ko violer tout le temps, kobunga nzela te, kolanda le fameux docteur Muyombe Gauche oyo abungi nzela à cause d'une tribu, abungi nzela po tolakisa bino ke batu wana bakanisa iki bazali batu ya mayele koleka batu nyonso, ata biso ba oyo misusu toyebi ba français te, toyebi eloko te, parce que bango bamona ke mayele eza kaka na français, ba chinois batongaki mboka na bango na français te, ba anglais batongaki mboka na bango na bolingo na français te, ata ba français batongaki mboka na bango na français, mais biso nyonso kotonga ba mboka na biso na français te, et amunoko na biso te. De toute façon tozongisa lingala à tous les niveaux, à tous les niveaux des institutions. Kobandana institution président de la République tinase, s'il faut interprète poto solo la kanabatu, parce que les diplômes que nous allons demander dès que ce régime va tomber, c'est les diplômes du patriotisme. D'abord, pour Moutuloko la Dadi Zoro Bilel azana diplôme ya patriotisme. Ngayo na zolo belabino na diplôme ya patriotisme. Bokechwa Yambo azana diplôme ya patriotisme. Kalva Keleji azana diplôme ya patriotisme. Diplôme ya patriotisme d'abord. Oyo yaba licencié na ba docteur na ba doctorat, lokola ba docteur Muyomba Gauche qui vient de nous dire avant de se rétracter, qui vient de nous dire que la République a démocratisé du Congo, a donné sa candidature et qu'elle est choisie pour tester les vaccins contre le coronavirus, c'est grave pour la moutounette. Pendant que les autres pays du monde ne se sont pas encore prononcés. Mais il a été le premier pour la 47 millions de dollars. Il y a avance sur les 135 millions. Et comme la bango, à côté de Buzoba, il y a Félix Tshilomboa et son gouvernement. Nous sommes le Koso Yambongo. Lelo Oyo a se rétracté parce que à moni moto ya réseaux sociaux, moto yaba bundelimboka que nous sommes. Ingeta na biso nyonso ba combattant, ingeta na biso nyonso ba résistant, ingeta surtout na peuple zaïrois tout entier. Tout que la bataille en attente, tous les signaux sont au rouge. Yamona zozong sabnazo lo baboy. Lelo yo a se rétracté, a wangani, a lobi bobite, mais essaye kotaki na mato ina biso tomoni. Lelo pe oyo, président 15% na bango, a wangani ye, a lobi non,
Bango, Makambouana, il fallait les gars gouvernement. C'est lui-même, le docteur Muyomba Gauche, qui a été dire toutes ces bêtises-là. Tala nenge, botala, docteur Mobimba, otomona ki amayele, oyo, azali médecin, salaka ba recherche, na ba maladie virale, neti ba Ebola, ce qui est Ebola ici, là, Kotokuna, Tokotangaye, avec tout le travail qu'il a fait, mais il vient de finir de cette façon-là. Alors, Mokonzinaye, président 15% à Wanganiye. Mais les présidents 15%, on le connaît, tout le monde le connaît. C'est un homme changeant. Il signe ici, il retire la signature après, il signe là-bas, il retire la signature après. C'est toujours ça. Depuis plus d'une année, avant Nikakawana, il continue à nous faire n'importe quoi, à piller, à spolier la richesse du peuple zaïrois, les trésors publics de l'État, deniers publics il y a l'État. Azako yiba, azako talate, bazako yiba, azako talate. Moutou yandengo on repère ses confiance. Docteur Muyomba Gauche, il ne peut pas agir comme ça sans avoir eu l'autorisation de Félix Tshilomboa. Félix Tshilomboa ne nous prenait pas pour des idiots ou des imbéciles. Muyomba Gauche a besoin de décision tant que ministère il y a santé et PCA or or le ministère de la santé fait partie du gouvernement et les présidents 15% c'est qui? C'est toi Félix Tshilomboa. Donc vous tous vous allez payer. Nous sommes en train de faire une contre-campagne. La campagne au mené na ba multinationale, hein, Microsoft, na ba Nicolas Sarkozy, ba Bill Gates, campagne au mené pour faire vos tests de vaccins en Afrique. Pendant que ce sont des pays comme Italie, Chine, France, Belgique, Espagne, États-Unis, c'est eux qui en payent les gros prix, là où il y a plein de victimes. Au lieu que botika campagne wana isala makoto yo, bango moko ba tester ba vaccin na bango, mais non. Bozo mema ba vaccin soi-disant et ça en Afrique. C'est quoi ces raisonnements? Bokanisi que tout ça sur une époque wana oyo bobana yiko bonga na ba rougeole na ba Ebola, hein, na ba virus ya sida. Toujours c'est l'Afrique qui est devenue votre laboratoire où nous autres les Africains, nous sommes devenus vos cobayes. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mbala oyo. Toko bomana. Excusez-moi. Mbala oyo, je dis bien Toko bomana. Bon, on a déjà exemple, hein, na ça. Ba scientifique na bino botinda ki wana. Ba betay ba ma na biso bazala ikuna. C'est comme ça que ça va aller, ça va marcher. To tindi ba message de gauche à droite. Congo Mobimba. Toujours Zelabino. Et à chaque fois, quand vous renoncez, à chaque fois que vous renoncez na ba décision na bino, ezala ya nini confinement. Vous savez pourquoi vous avez renoncé à ça?
que vous annulez qui confinement parce que vous sentir vous sentir que moto ngai ko pela que peuple wana ngai ko bima révolte munene ngao salam yango na muni ba Rwanda bazotinda yo Félix Chilomboa ba yebisi yo allez tiam makamunase toluka baluki solution mususu et comme siko yo confinement ya Gombe ndenge moko na makambo pe kaka oyo ya coronavirus kaka makama coronavirus na ba déclaration ya docteur Muyombe gauche docteur Muyembe gauche ceux qui vont se rétracter à Wangani parce que Chilombo ba pesi yo ordre na Paul Kagame na Hippolyte Kanambi Alès Joseph Kabila ba ebisi yo yebisa docteur na yo wana awangana parce que y a danger pe boyebi bo comprendre que campagne contre campagne tozo mener et que finir par aboutir encore na révolution ya munene et boyeba yango ke ça n'a rien changé du tout na deuxième point wana ça n'a rien changé du tout boko mona yango bondi makaka batwana bobimsaka déjà ba scientifique ba yaki wana libela parce que tout le monde est informé na mboka wana tozola la pongite pona bango bazo kufa banzala bazo zanga nyonso baza ko zanga Kourchev, bonjour à toi Kourchev. Bazo zanga o baza ko zanga mai courant biloka kolia mbongo ezate misala ezate alors boya ko tiela bango lisusu ke bazo ba vaccin c'est par là où toko kalinga bino mibesu moto gopela nazongeli yango lisusu ezui kala mingi te bozo pakata mbango Mbo Munanga de Liège, bonjour à toi. Claude Moyo, bonjour à toi. Willy Kalamba, bonjour à toi. Kulutu Alemba Adios Abonga, en direct de Kinshasa. Kolo Histoire. Nzambe apambola yo, Nzambe abatela yo, esika ozali na mboka wana. Kabasango, ba message leka, ba vaccin, ba test, ya ba vaccin na bango, ya ba vaccination na bango. Et ça la matin na mboka wana kulutu. Ezali ba poison. Ezali po, et apona ko bikisa batute, mais ça, soit, eko boma batu, et en même temps, eko stériliser ba mama na biso, pour bloquer bango bako bota parce que balobi bango ba mondialiste ba franc-maçon hein na ba élimination bango balobi tozo bota bana 8 10 na famille moko il faut qu'on arrête démographie et la population en Afrique et plus précisément dans la République à démocratiser du Congo. Obsobenga Zaïre. Donc, biloko wana, il faut qu'on réfléchisse nango, tout qu'on réfléchisse nango sur 2 fois, 3 fois, 4 fois t. Direct. Faut tout réfléchir. Parce que natango ya fièvre, babenga la fièvre ya Yamboku. Na Yamboku en Équateur, oyo baye ko pesa comme Ebola, fièvre ya Yamboku. Basilisa batu ebele pour la lokuta na bango. Et ceux qui te zongli sur plus loin na maladie du sommeil en Afrique, c'est surtout en Afrique centrale,
pour na ba moustiche bangungi ya minene ba boma pe bato ebele mais ba kisi wana esala kuta te eloko moko te ba vaccin wana esala kutu rien au contraire tango ba virus wana ya maladie du sommeil eyako aussi là bango ba continuer kaka na ba vaccin wana batuni bango mais pourquoi vous continuer nango mais ils ont été clairs pour dire que non ce sont des indigènes hein atako tsoki ba kufi na bango ba okende na biso nulle part ba kofunda biso nulle part parce que notion ya justice oui mais ndenge bango baza nango na Europe awa ya ba poursuite judiciaire ezako tuté bino moboyoka alors bandeko na ngai nazwi tamuke ya kosolola na bino poto solola ndenge tozali kofinana boye na bandako kofinana c'est-à-dire confiné mise à quarantaine batie biso liboke faut quand même tozala eloko moko ya kosala puis tozala quand même na moyen ya kosolola Roger Lokombe Bamokande Mibarambo Jean-Louis Mundele Bangwandi Mibaramo bonne guérison Jean-Louis Mundele Bangwandi Aouti Kobela Makasi Abimi il est en très bonne santé Menzoni ndeko na ngai lisusu petit frère propre Gary Mouika je te souhaite un bon rétablissement prompt rétablissement Gary Mouika tozana ona mabondeli ingeta mubundeli ya mboka Gary Mouika mama go delive comme c'est un message voilà donc ndenka kana lubi Alemba Dios Abonga Kulutu Kolo Histoire aux amo bundeli boleki sa message bo partager message au makasi Claude Mboyo oui Barab Bazalaka Boye oui je suis d'accord Patrick Tchiachibasu Evrishman Toya Chantal Omanga à l'infinitif aux en a raison maman nangai Patrick Lokengo et Benilo Salem le pragmatique Ingeta Claude Mboyo oui vaccin bon vaccin oyo moni balingi ba tester na biso ezali ba poison parce que boyeba ya ba poison pourquoi déjà na Chine déclaration du président chinois Justin Yaouma Losako président chinois alors il basali test sur 15 animaux bango nyoso bakufi ba scientifique wana kaka o ba yeko tambola ti baketi na bazaïr kuna ba msusu bakotaki na Sénégal ba vacciner bana 7 bana wana bakufi bozomo na makambo ndenge ezali après vaccination ya bana wana hein après ba test na bango ya ba vaccin wana bana 7 bakufi na nini na Sénégal ceux qui n'ont Mali ou Sénégal mais je pense qu'il y a Sénégal vous vous rendez compte donc nous ne sommes pas des idiots nous ne sommes pas des imbéciles tous en mayele neti bango malgré falsification na bango ya ba histoire oyo balingi na mutu na bango ils sont tellement narcissiques très narcissiques balingi kaka bango balonga mokili mais bango batali boso bazoya kozwa ba matière première et pas na biso bango batali kozwa ba métaux précieux na biso pour na ba sala ba progrès na bango scientifique ba progrès na bango technologique
Alors sikoyo batimbeli balingi babeta shit libre de corps simple babeta shit asima bango bakoma en Afrique baboma biso tokoma moke bakoma en Afrique sikoyo pour bavande la penza ba matière première mais tolakisa bango ke toza bato ya liboso nzambe akelaki na mokili foto telema kwanti kwan yango nasalaki vidéo moko ya 48 heures nasalaki yango moke na français mpona bandeko na biso mpe ya afrique wana bazwa mais biso bana mboka foto privilégié liboso nanu mabele na biso moko et puis bana mboka na biso balela telema lingala ke vidéo wana mageke nalobaki mpe makambo ya bien mais bazokota me ya mingi te mpo balela telema lingala nga mpe nalela nanga lingala mais il fallait kanda oloba na français moke mpo bato wana baafrikain mpe bacomprendre bayoka oyo toza koloba parce que ntango tozoloba afrique tolobaka biso te parce que soki bakoti na baresili kokota na bapays wana mosusu ndenge baza kokota na bacote d'ivoire baza komeka kotubaka bato nanko ekoya kokomela biso nyonso donc il faut toloba na moke na français mpo bandeko na biso ya bapemeni bayoka donc bolimbisa ngai soki nalobaki na français dernièrement mais bolanda yango quand même eza quand même bien mais toza bato na bino tolobaka na lingala monoko oyo eleki lingala na mokili oyo eza te ezala na kokoma ezala na koloba ezala na koyemba ya langue na biso et nous avons le devoir de l'utiliser na niveau nyonso ya ba-institution na ba-assemblée nationale partout vouloir ou pas ekosalama pourquoi bamboka misusu na ba-West Afrique bamisusu bamboka misusu wana ezongeli baminoko na bango na niveau ya baparlement na ba-Sénégal wana so okei na parlement balobaka wolof donc voilà donc bandeko na ngai nalobi mingi nayekaka nayeka po ezwi kokebisa docteur Muyombe gauche ba Félix Chilombois boyeba ke bosali traîtrisme une grande trahison et vous allez en payer en conséquence. Donc olimbisaka bino te jamais. Et donc bino bataliban oyo bozana simachi ya Félix Chilombo. Il est grand temps de changer à vie. Oleke bobomba makaningi bozonga koto na bapoto bobombani bombami tokotanga bakombo na bino te mais bokanga minoko pona nini bokanga minoko pona tribu. C'est ça qui va vous tuer tous. Bokanga minoko pona tribu mais tozala bandeko na biso ya Kasai ebele awa to bundela bango bitumba natangela bino bakombo. Voilà, ça ce sont des vrais patriotes. Ils ont les diplômes de patriotisme. Alors, bino ba taliban. Il faut être clair. En condamnant Félix Chilombois et Malata Mama Marthe. Il faut les condamner. En condamnant aussi l'UDPS. Parce que l'UDPS n'est plus l'UDPS de Papa Etienne Tshisekedi. Aussi longtemps que vous ne le ferez jamais. Après la libération, beaucoup ne pas beaucoup kimela. Beaucoup pas beaucoup kimela. Si vous avez vraiment que Chilomboa, na Malata, bango bato bako big Sabino, vous vous trompez énormément. Parce que bango bazo yiba na moka bambongo, bazo ya kobomba bango wapi na poto. Oyo bazo bosana ke bato ba yiba liboso na bango, ata ba Mobutu et consort, ba yaka kobomba pe bambongo na bango na poto. Et suka ki ndenge nini, bambongo wana etikala koto. Quelle bêtise.
bozo yiba ba mbongo ba 100 millions ba 15 millions ba 200 millions ba 480 millions ba 1 milliard boza ko yiba yango po boya ko bomba ka ipa mindele. Et après tant to ko kanga bino tant to ko boma bino ba mbongo ne ko tika la koto. Mais tôt ou tard ba mbongo wana izonga kaka na point de départ. Voilà. Bozala mayele. Boza ko yiba mbongo ma peuple wana na nzala pour rien du tout. Bozo ma peuple wana na nzala pour rien du tout. Vous allez rien gagner au retour. Bambongo nyoso bo yibi na bandako bo sombi. Ezala awa na ba Belgique partout et tout ça. Toko récupérer yango. Et bon siko oyo bo tongi na bozo tonga kuna. Tozo mona ba immeuble ya ba caméréon. C'est comme si il était chez lui au Burundi ou au Rwanda. Bandako na mine bozo tonga tout ça. Mais nous allons tout récupérer. Bazo kanga bino na bambongo de gauche à droite. Bozo kama il était. John Boimbo, bonjour à toi et bon week-end. Merlet Lagoon, bonjour à toi. Et Benilo, bonjour à toi. Voilà, donc, ma kamnengana lo malabino yango wana. Mais, na kokumisa bandeko to bunda na bango tout. Bandeko na biso ya Kasai to bunda na bango, longonya. Oyo bo kengambo wana te. Mais oyo ba kengambo wana, boyo ka sonité, bo adopter langage ya ba patriote. Na minito ne tout ça koloba. Contre Félix Chilombo et toute sa bande. Contre ba Rwandais. Pour ceux qui bofandika papi Mouele salut. Batu ceux qui bokangika minoko na bino pour na ko banga ke vous êtes des Kassayens. Mais Kassai il ngolo bakaka baluba mbujima iter. Il y a aussi baluba ya kananga. Ceux bokangi minoko na bino bolingi kolobela mutu wana te bolingi kolobala bango vérité te. Boza ya ko sambo. Nous ne sommes pas des tribalistes. Hein. Mais bino batu oyo ya DPS. Bino ba taliban bo l'activisme tribalisme na bino. Lelo katanga pe bokomi na ba même bêtise. Donc katanga bakomi na ba même bêtise. Ya koluka ndenge ya séparatisme. Bokokoka yango te parce que Chombe alingaka sala makambo wana asuka pa kundama libanda. Chombe Moïse Chombe de Katangé alingaka sala makambo wana akundama dehors. Azaka soki na Maroc soki wapi soki epaini. Matière à réflexion. Bandeko ngai yo bolani ngai rien ne vous empêche notamment baninga nanga ya bitumba rien ne vous empêche de m'appeler au 0032 466 199 663 0032 466 199 663 pour intervenir. Donc Boko Benga, je dispose encore de 10 minutes maximum. Oyo, Boko peut intervenir. Oyo ligne ko Benga na WhatsApp, c'est ça le numéro. C'est ça mon numéro WhatsApp. Donc Boko peut intervenir, sur ligne intervenir. Au cas contraire, toko suki la wana pona lelo. Au cas contraire toko suki la wana pona lelo. Po makambo ya mboka na biso. Makambo ya mboka na biso
et qu'aussi la thé aussi longtemps que Barwandé Bazaka Namboka. Parce qu'il n'y a pas eu de changement politique non, au vrai sens du mot. Ils ont voulu jouer à ceux qui sont en train de jouer là. Il y a ça là-bas. Aventure na bango. Super chérie na bango. Il y a corps. Il y a corps secret fictif entre Félix Tshilombo et Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Bango bango nenge sukeli bango. Mokili mobimbe yebi yango que Félix n'a aucun pouvoir. Bataliban boyebi yango. Félix c'est un figurant, une marionnette, une potiche, un masque. À cause bino, boyambi est partout, biso boyaye, bino bozo yamba est partout. Et en fin de compte, vous n'avez rien gagné du tout. Vous gagnez elo comme mon côté. Vous gagnez rien du tout. Thierry le commando, bonjour. Et bon week-end. Vous gagnez rien du tout. Et vous tournez à rond. Pouvoir nous dans maboko ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Na moi si naye Jezabel Olive Lembe. Oyo azako miroate, oyo azako sala campagne ya mobali naye soit disant kako zonga lesu na pouvoir. Ao kabula kabino ba pondu. Ao kabula bino ba pondu ya Kingakati. Ye moko azotie la subino ba poison bato ba théâtre. Bato théâtre. Continuez à jouer vos comédies à la Kingakati. Continuez à jouer vos comédies à la Kingakati. Et vous savez qu'est-ce que vous avez comme réponse? C'est la mort. Nous, on n'est pas encore là. Mais vous êtes déjà à plus de 5, 6, 7, 8 victimes. Il y a Olive Lembe, où il y a la rabino poison. Et vous autres, musiciens, vous m'avez dit que vous sibino na parlé. Bo ganga lisus. Bo ke nekoloba loba. Christian Sosei. Christian Sosei. Bonjour à toi et bon week-end. Bo ganga lisus. Tozongi ici concert. Tu ebisaki bino. Biso to bana bilaka. Bogangi. Est-ce que bundimaki masolo wana? Bundimaki masolo wana. Kombo na bino. Finish en anglais. Musique na bino na Kigali. Plus ici. Tony Bala, bonjour à toi, bon week-end, grand patriote. Musique na bino ici. Alors, pour aller vers la fin, les politiciens. Binoba politiciens. Peut-être totikali na moko. Ou mi balé. Peut-être totikali na moko. Oyo, peuple andimaki. Oyo bisope na bituma tondimaki. Mais, aussi longtemps, bino ba politicien. Na mabe oyo bosali.
mboka wana na trahison oyo bosali na peuple zaïrois. Vous se rétractez, vous êtes à côté à peuple. Et cela ne veut pas dire que beaucoup allez épargner dans la sanction. Parce que après la libération, la justice va fonctionner au vrai sens du mot. Et pendant la libération, c'est autre chose. Parce que tu peux utiliser les tribunaux nyos. Et c'est tout. Tribunal du peuple. Ceux qui vont franchir l'étape, ceux qui vont franchir l'étape, il y a tribunal du peuple, il y a justice du peuple. Il y a justice réformée. Vous avez la chance de traverser la justice du peuple ou le tribunal du peuple. Zosenga, beau adopter le langage du peuple. Le patriotisme d'abord. Et pour l'instant, pour nous, les véritables autochtones, pour nous qui sommes Banabilaka, des partis politiques n'existent plus au Zaïre. Et d'ailleurs, dans l'occupation, on ne fait jamais la politique. Malgré nous, on a accepté vos bêtises, mais vous comprenez karaté, boyoki karaté. Ozala mungala. Il y a politique. Ozala Muluba, il y a politique. Ozala Mutabandundu, Ozala Mukongo, Ozala Muswahili. Tokoyek la mutu mawate. Tango tengamaki, o tengami. Tokoyek la batu mawate. Ezui. Le peuple gagne toujours. Ferdinand Mokambila, bonjour et bon week-end. Bonsoir, pour adopter le langage patriotique. Plus question de négociation, plus question de pourparler, plus question de dialogue. Nabatunabino, Oyo, soi-disant, instance internationale. Que baya kokota ma solo na biso, bon même na dialogue, aussi longtemps que Rwandais 8, Oyo bazana kati ya Zaïre, la République a démocratisé du Congo. Nanu babimité, il y aura aucune négociation, aucun dialogue, aucun pourparler. Et là, comment que ça la maté? Toi, il faut pas bima. Tu reprendre Mboka na biso. Avec nous-mêmes, nous avons des gens capables ici, la diaspora. Et même na kati ya Congo wana auto gérer makamabo na biso na ndenge ya bien. Alors botiko bangi sa batu, botiko bangi sa peuple. Alors pour nous qui ça peuple congolais avec K, peuple zaïrois, peuple Mokonzi, à travers Bandeko Nangaï, il y a peuple Mokonzi, peuple souverain. Donc, il y a Laurent Sokoko, tout la Nina Bengaï, 6600 volts. Où il y a les membres effectifs, il y a peuple Mokonzi, les grands financiers, directeurs financiers, il y a peuple Mokonzi, le SAC en direct de l'Angola,
Bokechi Wayambu, commandant Issou, Christian Bola, Petit Chomongo, ndeko na ngai Kroko Alouoz, Ipo Aiza, Peuple Mokonzi, Papa Tom, pour ne citer que cela, Christian Bola. On est ensemble. Balie na biso bazali belé. Nakotanga Zoro Bilel, Dadi Zoro Bilel azali awa. Dadi Bayola. Edi Menama. Calva oyo azali awa. Keleji, Calva. Strasbourg. Hein? Biso nyonso tozala liboke tozala ilongo. Kala mingi te tozozela kaka confinement ici là tokobenga réunion ya munene tokobengisa pe ba mapinga na réunion wana munene tokoloba makambo ebele na ndenge ba stratégie ndenge tokodémarrer makambo parce que sikoyo toke na vitesse moko supérieure. Voilà. Bana mboka tosungana tosimbana vraiment tokende na makambo oyo elongo komanda Issou tokende na makambo tina suka batu na biso bato wana banguna na biso bakomi na suka na bango basi ba mi beti na mir mais bazo sala kaka mangungu bazo sala kaka mangungu mais bakomi na suka kala mingi te soki bazuka ka musukusuku vitesse ya ndenge wana donc mutabangisa muninga te likama mabele ya likama mabele mboka neza ya biso ingeta Zamba pambola bino bisika nyonso bozali tokomi mbala sima bon week-end bon confinement tomi batela pour libération ekuta biso mipepa mabe eza libanda kozala mayele mes encouragements na bandeko na biso ya basi na mibali oyo baza kosala na ba service ya hospitalier oyo bazo sala na hôpitaux comme ba infirmier ba garde malade na ba maison de repos bo se protéger comme il faut maladie oyo eza ya kosakana nango te tozana besoin ya mutu nyonso pona mboka mindele balingaka biso te na kati ya bopito soki ozali mutu mwindu ata corona ezwi yo toyebeli yango deja ke na bakisi na biso ya bamboka kotia na mai ya moto bavix bandunda ya bamante oyo ya bandibu kotia na kati ba citron otoki ovandi otoki ofiniki ezobikisa mingi kozela te ntango oyoki deja ba symptôme nango ndenge eyaka na zolo kokosola bamikoso na mongongo oatake yango mbala moko ndenge wana ovandi chez soi ovandi na ndako na yo mpona bopito bandeko na ngai mindele balingaka biso te bazoboma bandeko na biso mosusu donc na bopito po soki mutu ndeko na bango aye bakozwa yo pena babimisi yo na couloir batie ndeko na bango na kati. Voilà, la charité bien ordonnée nenga balobaka yango na bango baza ko appliquer. Donc tango moni ba effet ba no mona déjà mo ba symptômes ndenge wana directement banda ko attaquer yango déjà na ndenge ndako
protéger banana yo, hein, c'est cloisonné, c'est confiné dans une des chambres, ou bana ko protéger banana yo. Mboka na biso kuna na zaï, maladi wana ekoti penate, ekoti na makasi, ekoti kaka ndambo, na bato ba utaki awa na ba concert afali. Oyo bazana ba gombe, bato bana ba moyen, ou ba nini tout ça. Mais ba mikonzi ya mboka na biso, soi-disant, ba mafie oyo bazana na pouvoir, na ba Rwandais, esengo na bango ezali, ba mona ba Congolais avec ba Zaïrois, ba tomber bango tous, na ba maladie wana kanga bango, pour to sila mbala moko bango ba récupérer mboka wana. Mais en réalité, maladie wana ekoti pena mingi te. Que ekota ekenete ba nini na ba intérieur ba nini non rien du tout. Mais pour la moyibi na bango pour la lokoso ambongo. Voilà. Le kola ba kama 19 milliards ya OMS. Ba sali ba vantine na bango, ndenge bazo kana na ba multinationale. Na ndenge ba kenenge ba réunion na bango ba OMS. Donc ba ngi ba ça n'importe quoi. Mais toza na bango mayele. Na soki ndenge wana ingeta ezu ya idi bolombo grife international. Bo panza penda bo partager bandeko na ngai ba maman batata bo partager vidéo, c'est très important. Pour na bandeko misusu bakwa kolanda ngo. Hein, ou bakwa kolanda ngo awa na diaspora et puis tin Afrique ou na Zaïre en particulier. Na bato bazana la possibilité ya kolanda. Tabo 4 ya ndambu vous allez peka bien. Ingeta